ezalaka toujours rendez-vous mot d'excellence au monde écolo magazine d'actualité ezalaka ba effort ya koluka komemela bino ba information moko aussi et à temps réel mbote Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout na conférence de fidélité oyo bopesaka biso édition sika yango oyo ebandi. Avant de faire l'édition Mokalolo boza d'abord ba sommaire na biso boye ba grande ligne ezali ko composer édition ondeng zali boye baki libala esalami makasi entre gouvernement na IGF toujours na cadre ya kolandela masolo ya misolo ya l'état ndeni esengeli etambola kitoko et surtout beaucoup plus ya to komandé ba to voter budget exercice 2025 p to ba état généraux ya justice et ko banda mokola mercredi le 6 novembre 2024 ministre ya tutelle abeti monda ya kolakisa importance na ngobe bolanda élément oyo et c'est mimi na masina quartier 3 babaki kulu dans o ekulusu. Moté le souban de Golangaï, Bissika Bozomi Botala, Awandeto Bali, édition na élément Oboy Baki. Premier ministre, Madame Agilita Semina Toluka, Azalaki na Masolo, Naba, agent inspection générale de finance, IGF de Moukousi, Oyo Bazalaki, conduite la patronne à Bango, Gilet Alingete, Babetaki Masolo Kaka, pour renforcer contribution à IGF Naba, action gouvernementale Mingi, Yakolan de la mission à l'État pour établir Sabaki Toko avec impact dans les éléments au signé Bonda Écolo, magazine d'actualité. Neko ya Congo, boye bake, Mwambi Kolo Eleki Mouke, après ma solo à projet de loi de finances, exercice 2025, na Assemblée nationale, Premier ministre, Jidi Sumina Tuluka, Aouti Koyamba, délégation Moko ya inspection générale des finances, IGF na Mokuse Oyo, Bazalaki conduite ya Najid Alingete. Nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que l'économie nationale en général. Rencontre Wana et salut vraiment Kitoko et surtout Yakobeta Masolo, il y a projet de loi des finances exercice 2025. Gilles Alingete a rassuré que apport na bango et kozala ya kitoko po na ko rassurer mise en œuvre ya réussite ya budget wana surtout na ko salela ba dépenses publiques qui peut na kokotisa misolo. Nous avons suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite. Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité. Quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. Séance de travail Oyo et sali collaboration beaucoup à Malamu entre gouvernement et IGF. Premier ministre Jidi Sumina Tuluka à la kisi volonté nae ya kosala musala na IGF pour na ko garantir gestion makasi na misolo ya l'État ngobe biso. Tobetisika Kambonda. Silence, il y a ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la situation actuelle de la République démocratique du Congo, et ça qu'on traversé, et ça qu'on a qui ça. Message à Yamalamouté et pas Yaba Congolais. Azar, deuxième président, Oyo, Azar, chance qu'on met le pouvoir donc pendant 18 ans après le maréchal Mobutu, c'est ce que Kungwendo, Wazabanga, Azar, a devoir pour Abimisa Makanisi, Topé Maël, Naïna, Oitali, changement de constitution, et surtout que Félix Antoine Serré de Chilombo, assis à prononcer ce jour-là depuis, à Salaki Métier, Kouna, qui s'engage la professeur Chopo, tous les éléments. Mwana ya Congo, bondi melangai ke makambu oyo eza koleka na mboka na biso République démocratique du Congo eza kosenga ba vrai congolais nyonso bapesa bakanisi na bango. Na kolona ndenge le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetisaki mbonda ke mvula oyo ezali koya e kozala la commission moko oyo ekotia mapo ba réfléchir na question la constitution ba réaction et comme koya ebele neti kaka sili e koya kana mutu ba misusu baza ko soutenir pe ba misusu baza contre makanisi wana ya koyeba ezake ezanango logique soki oza chef de l'État okoki pe komeka ko changer makambu soki osali constat ke ezala biloko oyo eza kotambola bien te mais
okoki pe kotuna soki ba raison oyo eza kotina yo o changer masolo soki eza vraiment fondé pour initiative yango endimama et surtout que soki ekozala sans conséquence po oyo elekaka na pouvoir ya liboso na tango ya Joseph Kabila Kabange na époque na ye amekaka me esimbaka te ba réaction eza se kokweya kobanda na opposition nyonso donc Fayulu Moïse Katumbi même ba oyo bazala exil Franck Diongo Jacques-Claude Vemba PPRDP 5 bondi melangai ke mingi kati na bango baza kokanisa ke makambu oyo esengi te non ancien président de la République avant le kaka kimia boye esengeli yepe abimisa maloba oui ba misusu bakoloba ke ba message ya batu na ye eza kaka ba point de vue na ye Zokande ba misusu baza koloba ke jamais okoki ko diriger mboka pendant 18 ans pe kozanga ko réagir na ba débat ya changement ya constitution. Joseph Kabila Kabange aza na devoir ya koloba soki vraiment alingaka mboka oyo. Koloba kaka te pona koboya initiative mais kopesa makalisi po aza congolais oyo azwa chance ya ko diriger mboka oyo donc aumela na pouvoir après Mobutu Sese Seko Kukungwenu wazabanga oyo asala 32 ans. Silence na ye eza kitoko te po la partie est agression rwandaise pe na débat ya changement to pe modification à moins que bayebisa biso clairement que Joseph Kabila Kabange alongwe na masolo ya politique libela malgré tout akoki jamais pe kozala silence comportement oyo ya Joseph Kabila Kabange eza kolakisa ke na sala déjà tananga pe na kei oyo ekoyela bino etalingai te donc oyo batu na ye balobaka ezalaka lango kaka mbonge ya désespoir ya koyoba eza ke UDPS atelemisi déjà masolo na ye po na 2025 commission moko ekozala en place changement ya constitution ekozala ke nyonso ebandela a 0 na 2028 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozonga lisusu na course neti kaka bakandida nyonso pe soki bakodeside manda ya 7 ans pe une fois renouvelable ya kosamba kutu ekozala te po ata mwana moke to pe bebe ya maternelle akosala calcul kitoko 10 ans plus 7 plus 7 ekosala neti 24 ans pouvoir omona mboka Félix Tshisekedi akosala biso mbonda ekolo basolo oyo tobetisika mbonda pe tosengi na batabayele bovanda botala oyo ko permettre que congolais à vivre na esengo yango pe biso tobetisika mbonda qui a fait quoi quand comment où et pourquoi ezali parmi ba question au secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya za komitu na po eza atala mutu moko te akodi ko telemela la volonté ya peuple soki ba décider mo na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a umela na pouvoir tout ça élément oyo. Ce qui peuple a décidé que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kotika na pouvoir, mutu moko te a kote le mela yango. Wana ezali bongo maloba ya Augustin Kabuya asala ki comparaison ya situation lelo na ya 2011. Tango Joseph Kabila Kabange asala ka modification ya constitution po a postuler lisusu. Po na ye Kabila asimba ki constitution na 2011. Est-ce que akangama ya pouvoir? Pour la critique oyo eza koleka na kombo na ye mwana mboka Kabuya abeti yango mbondake eza ba campagne ya intoxication donc aza na droit na ye ya koloba en tant que personnalité politique pe député national donc soki ba oyo kutu baza na mandat te baza koloba et bongo ye mutu aza na mandat azala baba nyonso oyo eza ba réponse na batu ya opposition oyo baza ko critiquer IDPS na président Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge baza la volonté ya kosima constitution po tango mosusu yango nde ekosala bavanda kitoko na pouvoir na bango yango pe biso tobetisika kambonda. Les états généraux et la justice Kobanda Mokola mercredi le 6 novembre 2024 à la ville-province ya Kinshasa, ministre de la justice et garde des Sceaux Mboka Constant Mutamba a outil comme ça la point de presse à le Belaki. Important c'est les travaux oyo et surtout que comme ma réforme dans le système judiciaire et la République démocratique du Congo. Tout ça extrait à Mboka Constant Mutamba choisi par Mboka écrit des Mateta. Nous avons programmé d'organiser les états généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Ponani une justice yambo kanabiso ezali malade. Et loko nini sengeli to sala pona kobikisa yango.
Ces états généraux vont connaître la participation de plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Il va donner les grandes orientations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. À l'issue de ces états généraux, il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions des fonds qui touchent aux réformes, aussi bien constitutionnelles que légales. Et c'est important le conseil ça va reportage mon purement professionnel mais celle adresse et que permettre les reportages nayo et ça m'a quitté le ba mariage ba anniversaire ya politique to ba religion to pe ya dernier surtout benga kaka monda école agence ba ko kita pour passer le reportage mon purement professionnel pe école ka ba chaîne télévision et belé au monda école et ça partenaire. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Bango bazali ba champion au état social en la carte de la République et démocratie du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise ceux qui ont contribué à la 500 fois congolais par jour et qui permettent la fin de l'année économique à la milité au se retrouver pour se faire kitoko le monde libota na yo. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na nsima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe mpo nameka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien
Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani ebandaki depuis mokolo landi le 4 novembre 2024 na cour de cassation procès à affaire ya forage d'eau oyo elekalaka na gouvernement Sama Lukonde de provenir ya détournement wana baza na prison ya makala basambaki eza bongo mwana mboka Mike Kasengana François Robota bongo absence ezalaki kaka ya Nicolas Kazali mais procureur infirmier Vonde apesaki ba éclaircissement pourquoi azaki absent na élément oyo avec ba détail ya makasi. Mwana ya Congo, boyebake ebandaki depuis mokolo ya lundi 4 novembre 2024 na cour de cassation procès ya Mike Kasenga na François Rubota ancien ministre du développement rural na masolo ya ba fourrage na balapandeur. Bondi melangaike bandeko oyo baza soupçonné na ba surfacturation oyo eza ya contrat d'installation ya ba fourrage. Na mokolo ya liboso ya procès défense ya ba prévenu oyo basengaki pe bazwaki na cour report po bakota makasi ya koyeba dossier oyo baza accusé. En possession du dossier que nous allons voir tout ça. Pour l'instant, je vous dis que la Cour n'était pas régulièrement saisie à notre égard. Et donc, on ne peut discuter de toutes ces questions que lorsqu'on a déjà le dossier avec soi. On a renvoyé à 2 semaines, c'est-à-dire au 18 novembre 2020. Et c'est na procès oyo, ancien ministre des Finances, yepe aza cité dans affaire oyo. Donc, mwana mboka Nicolas Kazadi, ye azalaki absent. Donc, eza dossier moko procureur firme Vonde ayebi ndenge atako kumbela masolo yango avec impact na idéologie yango bebiso. Betisika kambonda. Totika kala dossier ba forage donna bala pandeur mutu akosa binote to yebi ndenge ni betaki mbunde ya mabe surtout ya misolo ya l'état mais yako kamwa ezake procès bandaki mwana mboka Nicolas Kazadi absent parmi ba prévenir maître Willy Wenga avocat ya baro ya Kinshasa Gombe abetsi modato pe apesi ba précision ya absence nae. Lorsque nous avons 3 personnes poursuivies par un parquet, il revient au magistrat d'établir la responsabilité de chacun. Et c'est l'intervention de chacun dans le dossier dans lequel ils sont supposés avoir commis des infractions. C'est le dossier de chacun qui le disculpe ou l'inculpe. Vous voyez? Et dans le cas d'espèce, je ne saurais pas dire, ma personne n'étant pas le magistrat, inspecteur, et même si je l'étais, je n'allais pas le dire au micro, je ne sais pas quels sont les faits qu'on avait mis à charge de Nicolas Kazadi pour qu'il en soit disculpé aujourd'hui. Quels sont les faits qu'on avait mis à la charge de son Excellence Monsieur le ministre d'État honoraire, François Rubota, et qu'il en soit inculpé aujourd'hui. Et quels sont les faits qu'on avait mis à charge de Monsieur Kasenga, je pense, et qu'il en soit inculpé aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut noter, et là, vos téléspectateurs doivent le noter aussi, c'est que dans une procédure judiciaire, les responsabilités par rapport à des faits qui seraient constitutifs d'une infraction ne sont pas collectives. Ou quand même que ça peut l'être, la responsabilité personnelle joue. Qui a joué tel rôle dans tel scénario infractionnel? Vous voyez un peu ça? Vous savez, dans un processus d'un projet, et il y a des intervenants. Dans un processus d'un décaissement, il y a des intervenants. Dans un processus d'usage de fonds, il y a des intervenants. De telle sorte que on doit savoir si les détournements dont on parle, c'est au niveau du décaissement, c'est au niveau de l'usage, c'est au niveau de l'orientation, de la destination qu'on a donnée au sommet décaissé. Tout ça sont des questions qui peuvent être soumises
au juge par le ministère public. Ye azali wana pola ko sunga mutu ni surtout o azaba problème purement spirituel to physique na nzela ba koko to nzela ba koko so kutela mona mbuka Ibrahim Chams ezali possible o za ba résultat moko approprié ya problème o ozanango. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation. Mala Ibrahim Chams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, bae oyo ba pesa ngai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazwi libaku ya kokuta na ngai te, toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai. Boko témoigner le lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba o bazo entreprendre, ba entrepreneur ne tozo ba ko sunga bango, comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté à théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba ko tombola mutu. Na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozwi libaku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro na nga eza affiché wana. Une fois au contacter nga, appel WhatsApp ou normal, okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Pour la lutter contre le désordre et la partie Est, la République démocratique du Congo, force la communauté de développement de l'Afrique australienne, la République démocratique du Congo, Baouti, qui bénéficie. Moukola le 4 novembre 2024, soutien logistique, la formation à 40 officiers, n'a pas ya Monisco, collaboration et intervenir dans le cadre, il y a progrès, il y a paix durable de la République démocratique du Congo, il y a protection, il y a base civile, il y a des détails, il y a makasi. Neko ya Congo, bon libéral ke ndenge kaka résolution ya Nations Unies 2746 oyo eza kopesa mandat la MONUSCO pour soutenir mission communautaire de développement de l'Afrique australe la République démocratique du Congo samedi RC na ko renforcer coordination ko kabola information na assistance à logistique. La mission onusienne a aussi connoté mukolo ya lundi 4 novembre l'homoko important, il y a 30 conteneurs, na mutuka oyo ya pembe, na mission ya SADC. Kaka na occasion wana, Madame Liliane Van de Per, représentante, il y a secrétaire général en charge des opérations de MONUSCO, a salaki pe officiellement lancement et formation oyo et kosala 2 semaines pour na 40 officiers, il y a commandement ya samedi RC pour na ko permettre bango à la mission qui toko la province ya Nord Kivu. Aujourd'hui, je suis venu pour formaliser, en compagnie du commandant adjoint de la force Amédiasi, une donation logistique de 30 conteneurs et une voiture blindée de la part de la MONUSCO. Par ailleurs, nous lançons aujourd'hui la première série de formations aux officiers de Samediassi sur les questions de droits de l'homme, de droit international humanitaire. La MONUSCO va continuer à appuyer Samediassi car nous travaillons tous pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Le général Julius Gamos, commandé à force ya samedi RC na Nord Kivu, a sepeli na réponse oyo ya MONUSCO ndenge baza favorable na demande oyo. Pona ye logistique oyo na formation ba officier eza déjà kolakisa. Appui moko important oyo et ko permettre na troupe basala musala kitoko ya koluka kimia ekota makasi na partie Est ya République démocratique du Congo. Boyebake ba autorité ya MONUSCO balakisi ndenge baza déterminé ya ko collaborer na gouvernement ya République démocratique du Congo pe na ba partenaire na ye lokola samedi RC. Nyonso kaka pola koluka kimia ekota la région Robe biso. Tobetisi kaka mbonda.
Na masina précisément quartier 3 bakangi kulu na onyo la population puis bakiye o ekulu ce sali passe peu motos élément au signé Wilfried Samba. Ikambo ya insécurité oyo ekoma mingi kokimisa ebela population bavanda na changute boyebake ekomi kota solution ya kitoko grâce ya musala ya kitoko le commandant sans pardon oyo atambola ba commune ebele amema kibepelelo oyo akisi mingi na suka mbundu kuna na boba pona kosilisa insécurité oba insécurité balekia mingi boyebake na mokolo lelo awuti kokanga suka na kuluna obo zali komona tala ndenge babake o ekuluso kaka ndenge bayudasi babakaka Yesu meye babake po mabe eleki mingi memi sata na kutu abaya ye asila na ebe solite andimike yende akataki ndeko omo bale bomona pota na machette na mbutu na likambo oyo toyebisi na te bino moko boyo kandenge nini le moyibi le kuluna ndenge nini azakobetsa mbonda oyo asila soni le commandant sans pardon ya la police nationale congolaise na musala kitoko ozali kosala bino moko boyoka ndenge nini akebisi population ya changu mingi ya masina na ba oyo bamesala misala ya mabe. Premièrement musala tozali kosala kosécuriser population na babien na ye tozali police ya proximité basima population soki mabe ezali tokokanga o tozokisi na nzela soki oyoki te tokotinda kile droit mposa na ye ya biso policier eteke tozosécuriser commune ya masina ye mpe totinda ye bakonzi batinda ye esika oyo batindaka bango kuna ya boye biso mbonda ekolo en tout cas tokosenga na mwana mboka Blaise Kilimbalimba tala bapolisier malonga oyo bazosala musala kitoko bakisala eba elema pese ba matériel a continuer kosala musala kitoko po kote oyo pe kimia ekota population fesilombo basepela bazwa esengo yango biso tobetisi kaka mbonda basala nini mikolo oyo bamvula ekomi makasi soboke na quartier Mombele précisément na zinga oyo ezali na kapela bondimela ki atuka passerelle moko ezali kozana état mabe makasi population basingi vraiment na gouvernement mais kosila bango lisu pour permettre que balifa kitoko et surtout que pour bamvula bazindaka makasi na rivière ezali pene na bango wana ndenge kaka tomonaka na commune alimete mingi na quartier Mombele ndenge bandeko bakufaka na bamvula ya makasi oyo ebekisamaka bino moko botala pont yango rivière yango nde ezali base ya ba inondation oyo esalaki ke Mombele bazinda makasi surtout kota Sankuru pe bandeko ba perdre nyonso tout yango lelo bandeko tango bamoni caméra mona ekolo baleli mingi na bakozi ya mboka bolukela bango solution eko permettre ke bango pe ba vivre la kimia lokola ba kinwa tout ba congolais surtout bisika bazali boyo kabilo bonde nini babeti simbonda pont oyo nande bato bakufaki en tout cas eza pasi bato badindaka na bango mais biso toyebi te so botika biso tokufa nde ya kokufa bokundaka biso toyebi te bafamille ezolela bokela biso mpenza mawa mpona terase bokirele biso totikali kaka boye mais loyenge elekaki ngana yaka koloba bolandela biso kaka basolution ya bakartier tozobukana tozolela toala place ya bien te mai edindaka todindaka lokola mai donc toyo sur place ya mai donc mbula ebetaki ya dégâts bato bakufaki bamapango ekweyaki bato bazwa baka problème kilikili mais nasengaka soutien na bino l'état botika biso te po esali pasi komonda ndenge me mipo ya boye na 21e siècle esika oyo Mombele toyokaka ke soi-disant balider ya ndenge na ndenge babimisa bafondation mingi ya lokuta mais eloko moko malonga basalaka ezali te Mombele tanto bakelider ya malonga asalaka te botiaka tembe botala ndenge bokoma kosufile bapo ya boye na 21e siècle c'est comme si balider bazalaka te malikambo oyo etali kirage ezosenga mingi na gouvernement kotali kambango po oyo esungaka Mombele de part et autre po babimana niveau ya kapela biso awa tobetisika abakisi mvula moko kati bamvula oyo Nzambe apesa ye mwana mwasi bozali komona Ariette Tuku biso pe mbonda ekolo te souhaiter ba happy birthday to you de la part de Samuel Bouker. Bonjour, c'est quoi rappel de titre boy bakeli bala esalami makasi entre gouvernement na IGF toujours na cadre ya kolande la mission ya l'état etambola kitoko pe bondak élément oyo ba état général justice et kobanda mokola mercredi le 6 novembre 2024 à la ville province de Kinshasa ministre titel abetela monde pour la kolakisa importance na pe bondak élément oyo ba utiko baka kuluna o ekulu sukuna la commune ya Masina na quartier 3.
Merci oui ndenge bozaki na fidélité qu'on a biso uta ebandeli kino suka édition somo kale on a allé na kumbela qui avec impact na idéologie si ma caméra montage de réalisation misala qui to ya ingénieur écrit des maths tabo continuer ko s'abonner massivement na chaîne YouTube la biso Monda École officiel et en plus ba activité na bino benga ngo biso to ko ya to filmer to ko sala bino reportage mo ki to ko purement professionnel et ko permettre que boza ba élément moko ya qualité ko tika souvenir ya bon mo na bino na pesi ba dédicace spéciale na bande ko surtout et belé ba besa ko na biso à partir de l'Ibande et Mboka, tu veux la carte Mboka, la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens ont la confiance de Bisso, tout ça, toujours Moussala qui te copé. À tout moment, Ben Arabiso peut permettre que tout change aussi. Moi, il y a un travail salon d'Enge Bozali Kolinga. Tout le la prochaine, ma sokole sa zongité, na édition, tu peux la numéro Moussou Yassika. Je vous aime beaucoup plus. Bye.